Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline nasali video oyo nasali na forme ya audio pona kopartage makambo o namonaki lobi lolenge na teli bino foto ya ndeko na biso Sœur Peggy pe Sœur Lisi oyo auti kotika biso. Nazoko partage makambo oyo Nzambe atalisaki ngai lobi. Makambo namonaki lobi pendaki nazaki kobondela na 18 nde namonaki yango. Ndenge nazotia na titre na nga na kotia ke pona ndeko na biso Peggy oyo sœur na biso auti kokufa atiki biso. Ndeko na ye oyo bazalaki koyemba elongo na ye bakunda sister oyo toyebi. Nde nazolobela likambo ya Sœur Peggy. Soki na te foto ya bango mibale na o auti kotika biso pona kaka référence ya batu oyo bayebi te peut-être yona tika référence bakunda sister bango mibale. Mais makambo oyo Nzambe a permettre ngai na mona eza pona sœur na biso Peggy. Sœur na biso Peggy oyo aza na bomoi oyo akufite oyo aza vivante oyo akufite yende mutu nazolobela makambo oyo nga na mona kilobi na 18 bandeko na ngai bolimbisi tobondela po ete ekolo aza na biso na video oyo. Na kombo tata mwana Père Molimo Santo kolo na bomoi kolo na bikamwa na pambolio na komisio na netolio papa zona lokumu pona nyonso ozo sala kati na bomoi na biso bana na o papa o tozomona te papa o saela biso ya minene yango tolobi lokumu kembo ezonge pai na o papa. Merci pona ngolu oyo salinga ya komona makambo oyo permettre ngai na mona po pesinga makasi ya kosala video pona kopartage na bandeko nyonso na bana na nyonso na monde entier ba o nyonso bakokutana na video o papa. Merci Seigneur pona nyonso. Merci po ete yo kokota na mitema ya bana na o papa po ete toyeba ndesambela pona ndeko na biso Sœur Peggy papa zwa lokumu sanjola mana o pona nyonso oza Nzambe mobateli malamu soki obateli te nani yango akobatela Seigneur ezaka yo. Na pambolio na komisio na netoli ozwa lokumu lelo lobi pe libena libela o nyonso akoluka kosala mabe na video o papa kutana na ye na kombo tata mwana Père Molimo Santu nde tolobi amen. Bandeko na nga na video oyo na kokende penda mulai mingi te malgré moi ba conseil akopesa ezali me na kozaka na mokuse pona nini oza na mokuse po naza na makambo mususu fale na sala me na lobi te priorité na sala na video oyo ata minute muke l'essentiel nga na passer message oyo Nzambe alingi ete bana na ye bayeba yango. Bandeko na ngai ezalaki lobi bon pona kobanda biso nyonso ba oyo boyebi te peut-être pe basango musu batu bazaza trop YouTube te peut-être bayebi te bakunda sister oyo bamesani koyoka banzembo na bango banda toya na bonzambe bayemba banzembo vraiment ya bien oyo edifia biso ti lelo toyembaka yango voire même na ba prière na biso so tozosambela toyemba pe banzembo ya bakunda sister wana. Babanda vraiment kala na ebite na baneni ni me babanda vraiment kala bakunda sister nga nazoyeba le na ye na bonzambe sika le Nzambe apekisi nga nayoka miziki ya mokili te nazalaki koyoka bakunda sister nazalaki koyoka Marie Misamu pe Nana Lukezo nandaki koyoka pe nzembo moko album liboso ya Nana Lukezo na bandaki koyoka ba 2003 wana ba 2003 album moko Nana Lukezo asalaka je crois na bane wana nazalaka koyoka bango misato le wana kutu lo mbongo on dirait nanu penza te ba 2002 pardon 2003 te 2002 2003 de lo mbongo aiko ya après bango mais izai pa bakunda sister na Alain Moloto bon oto yebi kaka
nzambe azwa lokumu na lobi na basi oyo nga nayebaki vraiment na baneana oyo nga balibomona nde kotia nazoyoka lea nyonso ezali bakunda siste epuis Nana Lukezo na Lola Leonardo wana balibom na bango liboso wana c'est ça na Marie Misambo nga bande koyoka bango do babandi pe misala na bango bandaka. En tout cas pona koyoka epuis komona ndenge batu ndenga tsena biso lisi auti kotika biso akufi o bazaki bango misatu mais bango mibale nde mutu bazaki bana mama moko papa moko se lisi na se pegi o wana mususu se na auti oyebaka kombo ne kutuka mikolo pe na bosani kombo na ye. Ok tozolobela ba ser mibale wana na olobela ser oyo aza se pegi oyo bazaki na ndeko na ye se lisi auti kokufa ye nde mutu oyo nazolobela na makambo oyo nauti komona lobi lobi na 18h lobi na 18h bandeko na ngai koyoka nde toyoka batu bazolo baketi bamoni batu boye na place boye basimba bato bayembaka bakota en tout cas bango ko toyoka ta lisolo te toyoka te o bakota banyembi ebele o bamoni bango quelque part boye bango toyoka te. En tout cas réputation na bango eza kitoko, réputation penda ya bana nzambe yango bango bakunda sister baza nango oyoka bango na mabete koyoka bango ata na ba video o tozotala o ndenga kufi mutu nyonso azotémoigner kaka kitoko pona bango. Nzambe azwa lokumu pona ngo, nzambe azwa lokumu pona ngo. Bandeko na nga ponde na lobi ke na koumela mingi te lobi ezaki lundi awa tellement totravaka mingi na ba prière pendant week-end do ba vendredi tozala na ba prière tokoti veiller samedi prière pona dimanche donc on dirait zaka vraiment on dirait fatigue nyonso ebimakanga lokola lundi nakoka kosala eloko moko te eloko na saka lundi eza koprier na kolala mo muke kotanga bible nakoka ata koyoka ata ba message te na WhatsApp ba lundi. Donc ozomona kuta ta bapel ezosone ozomona ndenga koyamba ngo te donc ozomona vraiment que donc naza vraiment lundi na remaka banda to bandi kosambela ba dimanche lundi ezozala ngonde ya kobukana donc ezaka eloko moko soki molimo na yo etravaille mingi omona ke na kimosuni kolemba ebimaka na bonzoto boye donc molimo seke travaille mingi. Ok yango nalobi lundi comme balendi mingi na ngai koma bongo naza kaka nalali nalamuki na bondeli nalali nale nalamuki na bondeli do balendi na nga ekoma ndengwana ata kosolo na mutu na telefone do namona yango do komona ozoyeba te do ata okosala eloko moko te okosala eloko moko te. Bandeko na nga journée na nga lundi pe alobi elekaki ka ndenge comme balendi na ngai koma koleka ya kolemba bongo donc mwaka ya kolala otelemi olamuki vraiment nasala ta video mokoki te ozongi susu ka ya kolala to olali no pongi to mozosalonge kaka po nzoto eza oyo ya kobuka nondi mutu moko asali soki musala moko soki ndeni me nzoka makambo ya molimo oyo totravaka mingi na molimo ebimaka pe physiquement na bonzoto. Ok nde journée na nga alobi nazalaki ndengwana mais so era prière ekoki na osala effort na fukami na bondeli na tangi pe bapsaume nanga na osala effort na bondeli ata muke nde nayebisa bino ke okoki kobondela ata muke mais soki nzambe alinga mema yo mulai ye moko mutu akomema mulai ozomona olingi okata prière mais prière ezokatana te ezalaka pe bongo. Na remakaki deja na 12h le na fukamaki mpo na prière à 12h na tie adoration na bandiko natiaki adoration ya culte oyo tosalaki dimanche natiaki yango ememinga vraiment na adoration makasi na adoraki vraiment makasi ozolinga okata mezo kendeka na kende na adoration makasi eleki nango à l'après 15h l'heure ebeti
nafukami lisusu nabi nabondelaka ata ne fiske 5 minutes napesaka nzambe merci mais le nafukami prière ememaki nga molai nde nzambe andai kotalisa nga makambo ya ndeko moko boye atalisa nga makambo na ye ti loko ebanda kokata nazalaki oblige ekatana te fo nayeba makambo nini nzambe azotalisa mpona ndeko oyo wana ba 15 wana prière a 15 ememi ngai ti presque ba 16h30 ba 17h moins mpo nini azwaka éclaircissement ya makambo oyo ezokatana ya ndeko wana nde nzambe mpe na bolingo ne ayaki kopesa éclaircissement nango nde apres naye kosilisa wana motema etindika nafongola su bible na banda kotanga bapsaume nde nandi kotanga bapsaume nzambe atalisi su likambo mpona ndeko mosusu alapres ememi nga lisusu ti ekokomela nga presque 18h moins ngabi nzambe na nga bandeko de 18h moins ebeti donc heure a prière sous senge koka lisusu nde 18h na pele ebeti nga nabi nabondela kaka moke lisusu nabondela kaka moke nde nayebisa bino mambo nzambe ya moko soki alobi amema yo ozomona kaka nafukami kaka moke boye me lere makambo soki osoli na nzambe to alakisi yo mambo ya molimo lere osusumuka boye emeli ota mosusu inedita mobimba no moko kompre te ine yango esali ndenge nini nde bandeko na nga le nafukami na 18h wana nde message oyo nga nayeli bino mpona sere na biso Peggy je kwa kombo na ye bandeko na nga nafukami nazobandika kobondela na 18h wana nakende kumulai te leka nazobondela kaka nasengi ka napamboli nzambe nde akomisi biso na 18h nasengi bolimbisi so mabe moko ezali alimbisa nga mbala moko namoni se na biso wana abimeli ngai na vision abimeli nga boye na chambre se Peggy tamusu bokanisa oyo akufi ke nga nazo confondre bakombo te oyo akufi te oyo akufi kombo na ye se lisi ye te mutu abimeli nga eza se Peggy oyo aza vivante yango na kolinga mpenza video oyo to audio oyo bato bokomisa ngo tipa na ye malgré eza nango message na ye mpenza te me bokomisa ngo mpo ayeba mpo eza makambo oyo molimo na ye nde mutu esengi yango me ye mona bonzoto bandeko na nga ayebi yango te makambo ya spiritualité ezali makasi bandeko na nga namoni se Peggy oyo aza vivante abimeli nga na chambre nga natiaki mutu boye nafukami nasapuye maboko na nga na mbetu nagumbi mutu nazobondela mbala moko nayoki mutu azoloba pembeni na nga le nayoki mutu azoloba na jusko mutu na nga natomboli namoni boye ye se Peggy le namoni ye azalaki na saki ame na loboko mbala moko le namoni ye boye mbala moko nayoki mbala moko alobi na nga alobi yebisa batu bobondela mpo na ngai yebisa batu nazoluka lisungi naza na besoin lisungi bobondela mpo na ngai naza na besoin lisungi bamongale natali ebondeka natombola mutu bongo nabi nakoyebisa batu wana bimisi na monoko na ame na kati na nalobi ise Peggy mbamo la alobi yebisa batu naika koyebisa ke yebisa batu babondela mpo na ngai nde mbamona zu nayebisi na ndinengisi mpe mutunga bi nakoyebisa batu kasi nakoyebisa batu tobondela mpo na yo nakoyebisa batu mbamoko asuki wana te mbamoko alobi zela ngasiko na ina zonga na nga na position ka ya prière nde mbala moko bandeko na nga eza ndoto te nde noyebisa bino eza ndoto te nga nazobondela talaka na bandika kobondela lere wana mbala moko esali bongo natomboli mutu me nde natomboli mutu bongo nakimosuni boye yozomwa lokola vraimen eza réalité ke pese Peggy abimi na chambre na nga mais en réalité eza nakimosuni te eza na molimo ata mutu na nde natomboli bonga na omwa natomboli mutu mais eza molimo na nga mutu etomboli mutu etali ye voilà nasi bo comprendre pour chaîne Adeline télévision eza chaîne otoba makambo ya molimo tobukuta mikuwa soko comprendre te eza pasi mpona opo oza na spiritualité moko boye ya niveau nanu te yango wana ko comprendre mambo biso toloba awa te
nde mbala moko le namoni ye lara alobi na nga bongo mpona bandela yango bien po message makasi yango alobi na nga alobi yebisa bato bobondela mpona nga, yebisa bato babondela mpona nga mpo nazoluka lisungi, naza na besoin ya lisungi. Natunaki pe te ke lisungi yango ya nini tobondela mpona nini, bamonga na yebisi ka ok nakoyebisa bato tobondela mpona yo, nakoyebisa bato. Ndemba moko alobi na nga zela naza pe na ba 20 moko awa, na pe na ba 20 mo anaina lakiso ba 20 yango ayebisi nga bongo abina na ba 20 moko na saki na nga naina lakiso ba 20 rouge o nga naza nango. Bandeko na nga se Pegi afongoli saki na ye, nazomona boy azwi mulangi ya 20 a depose na mbetu na nga, naomona bongo a depose likolo ya mbetu abina za nango mibale. Mamo nga na tali 20 wana nga na bi se Pegi o iza 20 o iza makila abina za nango mibale abimisi su mususu abitana na ba 20 mibale ba 20 rouge na nango mibale abimisi su mulangi ya mibale. Mulangi o aliboso bandeko na nga ezaki vraiment mulangi moko mo munene ya mesure ba 20 o eza mwa minene wana ozomona ngo mulangi eza transparent, nazomona makila na kati nga pa naomona 20 naomona pa makila o ya kilo wana, makila o ya kilo wana bakanga na kati ya mulangi. Nga na yebisi nga me o ya mibale sikoyo ezaki mulangi mondeti ya ba mesure ba 500 ml wana sikoyo ezaki na makila na kati, me makila ne ezaki pale. Moni makila moko eza ya mai ya pale makila o ezaki wana, me nyonso mibale ezaki makila. Ye azobenga ngo 20. Nga na bisa elisi nani yango ayebiso ke o eza ba 20 eza ba 20 eza makila. Eza makila, o eza makila yo zotambola na makila na saki na o ndenge nini otambola na makila na saki na o se Pegi. Mama azotala ngaka nga pe na otala azoloba pe loko te. Nga binani yango ayebiso ke o eza ba 20 eza ba 20 eza makila. Eza makila. Mbala moko na tombola siko ilongi boye namoni mbala moko na musika, namoni mbala moko mwa batu ebele me bilongi na bango namonaki te, namoni kaka batu mbamunga na yebisi nga na bitala bato oyo oza na bango naolakise nga bitala bato oza na bango, bato oza na bango baza ba membre se Pegi, bato oyo oza na bango baza ba membre. Tala maboko na bango na makila, maboko na bango eza na makila. Ozomona teke bato baza oza na bango maboko na bango eza na makila se Pegi, ozomona ngo te. Bandeko na nga vision ekatanaki place wana, vision ekatani place wana mba moko puna susumuki na bandi kutu kolenga penza donc naoki somo moko. Bandeko na nga bokokai ko imaginer tele naokaki somo wana lobi na 18h. Kabi nzambe na nga o makambo nini oyo ngam na bandi ka prier sikoyo vision makasi boye papa engelo bani nzambe na nga engelo bani Seigneur sunganga na bosa na vision ote po monso lekinga makasi na ko bosa nango asengi lisungi ya prière. Alobi na nga na yebisa batu babondela pona ye, babondela pona me alobaki te likambo nini oyo ngai mama Deline na yebisa batu babondela pona ye. Yango na bandeko na ngai batu nyonso ya Deline TV, video oyo nasali eza situ pona biso bana nzambe ba oyo tozobondela nzambe o solo ba oyo tozobondela nzambe o solo. Message oyo eyeli yo na maboko, message oyo eyeli yo na maboko. Nga periode na yebisa bino na 2000 balobi 2022 na okota te, ifo na kufa. Nzambe bato ebele bamona tanga na senga lisungi babondela pona nga. Nzambe akenda koyebisa bato ebele babondela pona Deline, bobondela pona Deline. Oyebi muntu soki aza na bitumba makasi ye moko akoka te kobondela po akangolama. Ezosenga bato ebele minoko ebele loba tali loba moko pona mutu wana. Eloba tali loba moko esika na eko comprendre ke bana basi oyo
bakota te ndenge bato mosusu bakota kota nde bato mosusu babeba bango vraiment babeba te ozomona sikoyo selon ngai wana makanisi na ngai bandeko na nga bolimbisa ngai soki makanisi na ngai kozala kote c'est normal mpo naza mutu donc papo nga na discerne vision wana na discerne yango boye ke bana basi wana bakota te eloko moko te do bonzambe ezalaka kati na bango ozomona bonzambe eza kati na bango ti se na biso lisi akufi je crois que akufi na bonzambe wana nga nde na comprendre se pegi pe atikali lokola atikali bato babeba o maboko na bango eza na makila mpo na nga nde na moni swati balingi babebisa ye to ndenge nini mpo nga mpe nde na comprendre ondie ke mpo alobi tobondela mpo na ye tobondela mpo na mutu so azosenga tobondela mpo na ye elingi elobake swati aza na esprit de mort swati mabe moko ezolinga eyela ye bitumba nde eleki makasi bangi badetui ye ozomona do eloko nga na comprendre ka yango wana yango bandeko tobondela mpo na ye pakiosité lobi le namoni makambo wana naye kokanisa ke le nazolekisa bani na YouTube namonaki émission moko ekotaki sika ya Yves Pan na ye ekotaki ka sika le naolekisa ezalaki koleka ekotaki après avoir kokunda ndeko na biso selisi asalaki émission wana pakiosité na bite natala nanu émission oyo auti osala sikoyo bandeko na nga le natali émission wana nga mona comprendre ke se pegi aza na bitumba na comprendre ke aza na bitumba eloko nini na comprendre ya motuya na kati émission oyo asali eza pa Yves Pan wana nenga natela bino mwa bestre ndambu ya makambo oyo nayoki kuna me botala ngo kaka kuna po ya liboso nanu oyo nga nayoki wana alobi boye alobi ke moko pe bimi wana bon nayebi na comprendre bien te me ondira alobi ke révélation moko ebimi se lisi o akufi abimeli ndeko moko boye soki paster moko soki nani ayebisi ye ke bobondela mpona ya pegi mpo nazo crise donc crise ondia koopike crise bilo moko bobondela mpona ye ya lobi ke nzambe aza malamu esalamaki mpe ndeko na bango moko mutu apikaki crise na cimetière bazolela apikaki crise donc yango wana oyo nzambe atalisaki ok se na biso akufaki alobi ke babondela mpona wana nde nayoki na monoko na ye ya mibale esika naye kokomprendre ke ngai abi seke message oyo ata ya alobi yango ke eleki mpo mutu mosusu apike crise wana ngai siko naye koloba ngai abi te ta mosusu na eleki nanu te nga na yo ndeko ozolanda nga toza na besoin kobondela mpona ndeko na biso se elisi tokanisa ata banzembo na bango bayemba banzembo moko ti lelo biso tokoma kopona banzembo ya koyemba bato mosusu toyemba su banzembo na bango te me banzembo ya bakunda sisa toyembaka yango mpe tozobondela nango présence ya saint esprit mpe tozomona yango ozomona donki tobondela mpona ye aza na besoin lisungi makasi eloko nga nde na comprendre ozomona sikoyo na video wana alobi lisusu eloko moko alobi po biso le totala bavideo nyonso nga nasala analyse na ndenge na nga nasala pe analyse ya bavideo presque nyonso nga natala video bitalela te kaka ozomona c'est ça ya mibale aye koloba ke selisi abimeli soki mutu nini wana ayebisi ye ke te pardon abandi alobi ke se kaka biso basalelaka biso video ke biso nde toza bongo toza na lupangu te tosomba lupangu te boye succès tosala ya pamba toza na lupangu te abile makambo wana ebimaki kutu selisi ayembaka nzembo selisi o akufi ayembaka nzembo biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama Alléluia. De consolation na bango selonga ezalaki ke biloko wana eza biloko ya mokili ata babi toza nango te. Nesko batuni question babi
donc bino siko bozalaka nango te biloko oyo tozomona bachantre mosusu bato mosusu bayemba lokola bino baza na bandako baza na mituka banini donc bino bozalaka bato ya mpasi mpo na nini mpo bozalaka na kashe te bino bosengaka kashe te soki moto abengisi bino oyo kaka opesa bino apesi bino yango wana arepondaki kitoko se pegi alobi ke tosufaka te tozangaka eloko aolia te tozangaka eloko aolata te voilà réponse kitoko apesaki abike tozanga na souffrance te biso po tozangaka eloko aolia te tozangaka eloko ya kolata te arepondaki bongo toliaka chaque jour nzambe asala do nzambe apouvoiraka na babesoin na biso ozomona arepondaki to aye kobakisa lisusu alobi ke baseka biso toa na lupangu te me nzambe alobaki azobanda sikoyo kopambola biso azobanda sikoyo kopambola biso nde alobi bon bolimbisi soki interprétation na nga eke à côté eza na video moko wana alobi ke nzambe aprometaki biso ke azobanda sikoyo mambo asika na biso akopambola biso bomoni te épreuve kutu ke ya lisi ndenge akufi abimeli ser moko so ndeko mobwe ayebisi ye yebisa ya pegi mbongo oyo bakopesa mpona matanga mbongo bakopesa mpona matanga bakunda ebembe basala matanga so matanga esili mbongo ekotikala asomba lupangu wana mowei mutu abimeli mutu ayebisi mutu ndenge wana bandeko na nga tondima satan mpe alotisaka biso bandoto nalobi teke ndoto wana euti pa satan me bandoto mosusu eza nango eutaka pa nzambe te ozomona bandoto mosusu eye mpona edetruire vie ya mutu matanga mbongo bakopesa ya matanga so bosali matanga oyo ekotika ya pegi zwa yango somba lupangu bandeko na nga bozomona teke eza bien te mbongo oyo matanga bapesi oyo etikali mutu azwi yango asombi lupangu eza normal te mpo mutu wana selisi azalaki ka ya se pegi te azalaki ka ya se pegi te azalaki ya famille mobimba tozwa famille biologique azalaki ya famille mobimba mpe azalaki na mobali oyo abalaki ye na mbongo azalaki na mobali oyo abalaki ye mpe na mbongo aza nayebi te soki bana to bana te nayebi te aza na famille sikoyo famille wana le bakoyoka ke yo mbongo matanga oyo etikalaki osombeli yango lupangu na yo malgré lobi ke lupangu nyonso ino tozwi yango soki lupangu wana esombami nakosala yango felinato nakosala yango sel de fete nakosala yango soki eloko nini wana ok wana eza selon ta mosusu baprojet na ye me mpo na nga naye komona ke eza kitoko te alobi so eloko moko ke soki na cimetière soki nani paster moko ayebisi epesa loboko yamba mbongo pesa loboko yamba mbongo pesa loboko bandeko na nga nayebi te soki eza bonzambe nini wana se pegi soki koyoka message na nga oyo zala mayele jusque là bokota na bino balogi te bokota na bino bonganga te nzambe apouvoiraka na babesoin na bino bandako mituka esala mutu eloko moko te ekopesa mutu kimia te ya pegi bato oyo ozomona bango na bandako ya minene bachantre wana bavoitire ya ndenge na ndenge balalaka bapongi te bazokoanvie yo bazokoanvie bino bosaleli nzambe kino leo bokota te oyo bakota o maboko na bango ebeba balingaka te bakende bango moko babeba bango moko so bamoni mutu wana beba te bakolinga bazwa yo mpe babebisa yo bainitie oyo abeba te bamonake maboko na ye eza propre biso maboko eza akobeba mpo na vision na nga nayebisi se pegi nalobi tala bato oyo oza na bango baza bamembre baza na maboko na makila nasukiseka baza bamembre me nalobaki te bamembre ya wapi bamembre ya nini nabika baza bamembre bato wana nalobaki mpe na autorité ngabi se pegi bato oyo oza na bango ozomona te ke baa bamembre baza na makila na maboko na bango ozomona te nani yango ayebi soki oyo eza 20 te eza makila wana mosusu wana molangi ya monene bandeko na makila ya kilo mpenza ya kilo ozomona makila kilo nde ekoma nde ezala mwa mwindu wana
oza mwa mwindu wana siko mulangi musu makila yango ezalaki léger ezalaki rouge ozomona ya pale ezalaki pale mpo makila wana ezalaki léger nayebi te soki elakisi nini en tout cas wana ngai nayebi na ngai te ngai naye kaka kopase message na bandeko nyonso ya Deline Télévision baoyo bolandaka ngai baoyo tozosambela nzambe oyo asolo ndeko na nga tala kaka ye sepege ayebi nga te ngai nayebi ye mpo aza star ozomona ngai nayebi ye me yayebi ngai te na ndimi te kayebi nga ozomona bato ya Kinshasa mpe batalaka mpenza biso mingi te na ndimi te ke asatala nga na bavideo na nga nayebi te soki ayebi nga na ndimi te kayebi nga me molimo na ye ebimeli ngai awa ekosenga lisungi alobi ka na ngai te nasunga ye so alobaki kaka ke sunga nga na ngai ta mosu kobeta yango te na ngai naloba nka na bato tozalaka na bango me alobi na ngai yebisa bato bosunga ngai na mabondeli yebisa bato babondela mpo na ngai yebisa bato babondela mpo na ngai nga mpe natunaki ete nini na tobondela mpo na yo nayebisi ye kaka oke nakoyebisa bato tobondela mpo na yo ndemba moko abizela zela naza na eloko na kolakisa o naza na ba 20 mo anaye nalakisa o ba 20 wana ba 20 oyo nga naza nango ozomona nde alakisi yango sikoyo komona peut-être nde nga sikoyo nalimboli yango mpo na mekai kobondela mpe natuna nzambe ba 20 wana pourkui ebimi na saki na ye elakisi nini nazwi explication te epai ya nzambe nga ndi naye kocomprendre ke bambongo mosusu oyo bazopesa ye eza bambongo ya makila bacontribution mosusu swati bakopesa ye to bapesi ye to bakopesa ye ekozala ya bien te aboya bambongo wana te me abondela makasi mpona bambongo wana aboya yango te azwa yango abondela makasi mpona yango ata kosombela yango lupangu ata kosombela yango soki eloko nini bandeko na nga en tout cas makambo soki pepe congolais bana nzambo bolandanga soki bocomprendre yango te seke eza pasi mpona biso tosunga bato molimo ya moto elukaka lisungi aluki lisungi ayepa na ngai mpona nini nga mama Deline abiyebisa bato mpo ayebi ke na Deline Télévision nde na Deline Télévision nde tosambela nzambe solo na Deline Télévision toyebi Yesu Masiya oyo asolosolo akufaki na ekulusu toyebi molimo santo oyo asolosolo na Deline TV yango moni aye kosenga lisungi mpa na biso do mpo na nga eloko na koyebisa bato nyonso bolanda nga oyo tosambela nzambe oyo asolo tobondela lere ozobondela na mabondeli na yo tiaka vraiment se epegi na maboko oyo ya nzambe amona ye biso mpe na intercession na biso tobanda kobondela mpo na ye baoyo tobondelaka vendredi totia bakomba bato te mpo wana bato ebele bakotaka tobondelaka en général nde mpe tobondelaka dimanche totia bakomba bato te mpo tobondelaka en général mais oyo tobondelaka na privé oyo biso tobondela na privé nde totangaka bakomba bato oyo esengeli totanga bakombo na bango totangaka tobondelaka mpo na bango donc na intercession na biso wana tobanda kobondela mpo na ye nzambe asunga ye bainitie ye te soki mpe bainitie ye inconsciemment nzambe akangola ye lokola eza nano inconscient nzambe aza na nguya kokangola akangola ye soki mpe po soki eza bongo peut-être po ye azobenga yango 20 nga na bi nani ayebi soki eza 20 te eza makila eza 20 te eza makila bandeko mokili eza akobeba bandeko na nga mokili eza akobeba yango tosambelaka mpenza tosambelaka mokili eza akobeba okoki koimagine te makambo donc elingi eloba na mokuse eseke bazokosa yo bakosi yo ke eza 20 te eza makila alakisaki yango pourkui alakisi yango seke eza na signification le na ye nasala video oyo ngabi anabomba parti oyo nayebisa kaka bato ke alingi asengi kaka lisungi boyeboye me nga moko kati na nga na bite naloba verite ndenge ezalaki ebandeli ti suka ta mosusu bapongo oyo bakomprendre makambo bakokomprendre puiske nga ozomwa bakokomprendre puiske nga pourkui abimisi 20 abimisi ye abengi yango 20 me nga nazomona yango clair ke eza makila eza kutu te ko 20 ezomonana mpenza ke makila na kati ya molangi wana mosusu ezalaki ya kilo wana mosusu ezalaki ya pali
ye moko abi naza na ba 20 mibale nga bi nani yango ayebi soki eza 20 aotala nga kaka nga bi eza 20 eza makila tala bato wana namoni bango siko na mosika tala bato wana bilongo na bango mpe nakanga ete bato oyo oza na bango tala bango bien ozomona teke baza bamembre baza na makila na maboko na bango do bandeko na ngai yango naye kopase message oyo ndenge se Peggy asengi lisungi ya prière asengi lisungi tobondela mpo na ye do tobondela mpo na ye tobondela na prière nole ozobondela loba nzambe mona basali na o no babungi te po monguna azolinga abungisa basali na amema bango nyonso na baloge amema bango nyonso na bascience occulte mona bango mona se Peggy ko permettre te bazoye ko permettre te bazoye yango moni nga bitumba nga na bundako eza na onka makamba batu mususu bakobondela kaka mpona bato mosusu oyo bitumba makasi wana le biso tokota yango bitumba eya pa na biso me biso elongo na fumu kimbangu tozolonga toujours elongo na fumu isu tozolonga elongo na nzamba mpuntulendo tozolonga voilà yango message na yaki kopase mpona bandeko nyonso tobondela mpona Sœur Peggy tobondela so na tie na tia bafoto ya bango mibale mpo to comprendre Sœur Peggy o nazolobela na to comprendre ke baskunda sister moko auti de akokufa liwa na ye nzambe arevele te pourquoi akufi eza nini bale to nzambe ye moko azwi mosali na ye toyebi te wana toyebi te mais oyo nzambe arevele biso oyo nzambe arevele te eza caché mpona ye moko eza kobombama mais oyo arevele ekomi mpona biso en tout cas bato bozwa ngo mabe te ko mama Deli na ye kosala video mwa mabe contre Sœur Peggy nayebi ke eza contre ye te eza kutu pour ye tellement bocomprendaka te mayela bato ebele balongola bokocomprendre video te oyo botia bacommentaire na ndenge na bino moko otie commentaire ya mabe soki otia commentaire na ndenge oyo ya normal ça va ke mama Deline pourquoi ekoloba ngo na nyi wana otika soki ofingi nga na bloke yo ofingi nga na bloke yo mpo bafinga te so ofingi nga kaka omwana mwasi oyo oye na nini bobandi tobandi nini bozaka wana ye bobandi so mutu akufi ka boye na bavideo combien bato bakufa bomona bato bayaka na bavideo bomona nga nayaka na bavideo so mutu nyonso akufi le likambo esalami tolingi tosala mpo toedifie peuple de Dieu bazala edifie bocomprendre te bobandi botalaka bateatre na chaîne oyo kutu bino bato mosusu epesameli bino te nayebi te pourquoi botala yango botalaka bateatre kuna na majabu boketala majabu botala majabu otielinga commentaire mabe ana bloqué yo oza su na droit na chaîne te merci nzamba mona moko na moko kola limbisa message na nga eza ya kanda te eza ka message o na pesi pona ke koloba ke tobondela pona Sœur Peggy ye moko ngai te nasengi tobondela pona ye nga na pase ka message o molimo na ye epesi nga nayebisa bato molimo ya Sœur Peggy epesi ngai nayebisa bato babondela pona ye do yango wana mpenza oyo ngai nalingaki koloba mpona bato yango wana bokomisela ye mpe message oyo ta mosusu ekolamuse na makambo mosusu mpo mutu mosusu surtout biso bakongolais tokóma mingi na place so mutu so okufeli okomomona lokola occasion mpona tombwama okomona lokola occasion na ngai ya kotombwama na nsima liwa oyo yo ozomona bongo c'est bien me mokili bato mabese baomona ni occasion na bango mpe mpo bayapa na yo baloba na yo quelque chose mpo bakomisa opesa loboko mpona mbongo yamba mbongo oke na mbongo wapi ovivra déjà bien ozalaka déjà bien mbongo oke nango wapi bango baza bambongo ebele balala kimia te baza na kimia te na bomoi na bango bakendaka na basimitiere bakendaka na baplace ebele na molimo bakendaka na base ya mai kuna ozomona yo sikoyo fanda na oka ndenge ozali ndeko na akufi bokontinue na bino kaka koyemba na bino kaka ndenge wana muke nzambe moko asalaka bozanga eloko alia te bozanga te ozomona mpo nzambe anga abanda kopambola bino lelo oyo abaki kopambola biso anda kopambola biso lelo abanda kopambola biso sikoyo moninga se akufi na ye
lipamboli ya solo eza na bokonzi ya likolo se lisi ana seta mosusu tomonaki apambolamaki te me na bokonzi ya likolo lelo aza na nini soki vraiment akoti bokonzi ya likolo nde biso tozomona boye soki akoti vraiment aza na nini kuna aza bien eloko ya motuya eza bokonzi ya likolo mpo kozwa mpe bandako yango lelo 5 kaka apres oza su na bomoi te osaleli yango nini obebisi bokonzi na yo ya likolo bambula ebele bosali nzambe banda na 11 ans kino lelo eke kobeba na onka likolo ya biloko ya mokili kolanda biloko ya mokili te ata lupango ozala nango te fanda na yo ka nzambe moko so alingi apesa akopesa yo kaka na mosala oyo bosala wana komitungisama na yo te kolanda bato wana te bapesa bambongo somba lupango boye ekozala ka mabe bandeko nanga ekozala ka mabe bao boza na ye bana nzambe solo so boyoki video oyo bopesa conseil bolamusa ye alamuka ayebake mokili eza ya kobeba bato ebele tuto tourne baza ya kobeba ya moke ya bien baza mokie mpo na yebisi nga bato nyonso oza na bango ozomona teke maboko na bango eza na makila suye na nga kuna obondela nzambe lotisa ata na ndoto amona bato baza na ye maboko na bango nde eza ya makila nayebi te soki banani wana nayebi te soki banani me oyo nga na lobi na vision na nga namoni bango me nakangi ate elongi ya motu mo te na bitala bato oyo oza na bango ozomona te baya bamambre baza na makila bato oza na bango baza bamambre ozomona te baza na makila na maboko na bango antuka nzambe amona moko na moko ya nkana yaki kopase kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.